fidèles amis Internet. Merci à tous qui sont toujours branchés sur Congo Zibulameso TV. Et c'est toujours bel et bien moi, votre présentatrice de cette chaîne, Esther Nzola Renala Madra. Je tiens à dire aussi un grand merci à la patronne de Saint-Chababini Nakombo, à la reine Adeline Omba. Merci pour la confiance. Merci à tous qui sont toujours là, hein, branchés devant vos postes téléviseurs, devant vos iPads, devant vos téléphones pour suivre Congo Zibulameso TV, cette émission qui vous donne toujours des actualités à la ligne et des bonnes actualités. Et je tiens à dire un grand merci à toi, Jonathan, Jonathan depuis UASA, et pourquoi pas à toi, Cédric Tenda, pourquoi pas à toi aussi, Tréphane Bakanka, monde confinement depuis Turquie qu'on a parlé, et sans oublier à toi, Willy Moucheni, et pourquoi pas à toi aussi, René Abire. Les solos, la mémé libino, les lieux, et que moi na mon boy garçon mon boy ya famille aza quatrième ya famille mon boy ba parents ne baza basali ya nzambe et alors akenaki kokutana na sirène ayebisa ke po akoma na mbongo après 6 mois a sacrifier ba parents na ye ko sacrifier ngo ezaka kate ko boma mbala moko non mais ko kata bango biloko nzoto biloko akati na kanisi ba ko balancer bino vidéo wana bokomona donc bozala mpe na mitema ya ko supporter et en plus de cela après tango intervention la recherche yo mona que akunda ki ba parents na ye na kati ya lupango wana ezwaki vraiment moi temps banda akunda bona kati ya lupango wana mais ba toujours ba fana lupango ba comme remarquer que solo solo comme bimo so muto a police ba kundi solo bimsa solo monto ko kata ko supporter te nande baye ko vérifier na mbetu parce que maman papa ba ndoro lala na kati ya chambre na bayo mona mbetu etondi na makila na mabele wana makila makasi et alors nde bayo constater que mutu mort qui sait qu'il y a du louche dans la parcelle c'est que ba kunda ki batu na kati ya lupango wana na ndenge pe yo comme na mato ba famille ba moni pe ba kotika likambongo te ba koti parce ba ki ko sala ba recherche dans banda ku ba ki ko talisa disparition wana et wuti wapi nde ba ki ko talisa baye yebisa bango baye kotalisa bango que mutu asali bongo eza mwana na bango mwana ya papa la maman na bauti okufa ye mutu a sacrifier bango po azwa mbongo akoma riche après 6 mois siko nde tozoloba boye mwana na aza na maboko ya la police est gardé mwana ana mais ko balancer régie ko balancer bino image vidéo boko tala la biso moto kitaki sur le terrain ko tala sika akrime et salamaki na sika pe bakundaki papa na maman to moni batieki ma papa na se maman likolo ba vidéo non sur régie ko balancer biso donc to landa après to zonga na sima Esa pepe, l'extra banane. Rien à l'ombre, la gagne. Pas le grand mot. En attendant, tout le monde rapide. C'est bon, on est là. Non, on va pas filmer. Oui. Awa, comment mabele oyo, esika bakuni bango mibale. Akati papa mutu. Papa akufi moya lo bezate, ngongo ekatani. Maman linga bouger akati pe maman. Alongoli bango na chambre esika bazaki kolala. Abani kotimula atie bango na couloir. Na laksi bino couloir te. Ndi abane kotimula libulu. Atie maman na se likolo aye kotia nani papa. Nde azipi mabele. Alongoli bango na ba sexe. Akati bango ba sexe na biloko akati. Na lobi bien akati bango sexe na biloko ya kati. Selemani mutu asali biloko oyo. Papa oyo abomi za papa na ye azali 4e enfant na libota ya papa oyo. Papa aza musale ya nzambe. Mutu moko soki alobi na yo oko ndimate ke mutu oyo alobaka na bato. On dirait baba. On dirait moi si. Tala likamo mwana sali. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Tala bana tozobota bana mais tozobota mitema te. Tala tozobota bana tozobota mitema. Papa akokende boye na mwana mwasi. Abo mata papa te abomi bango mibale. Tango alongole ba sexe atiango wapi. Eza contrat ye na sirène. Pas pesa sirène ba sexe. Ngai na ndimite ke za sirène ezali kaka volonté na ye andimaki koboma nani papa na ye na nani na mama. Selo explication na ye moko nde azo expliquer biso eza contrat ye na sirène abande ko ebisa somba pe susu na ba maki ba condition mosusu abande ko respecter te. Sirène ebisa ke soki obomi papa na mama na opesa mbongo. Na opesa mbongo vi na ope ebunga.
eloko wana azoloba yango devant bagent ya l'état na souciate. Mbongo nga vous après combien de temps que papa c'est bakufi bakoti ya mabele. Et puis montant paye à combien? Montant? Après 6 mois nde akozwa mbongo. Après montant combien? Toyebi te. OK, merci. Mais lelo on a perdant. Ezali mon petit mon ça perdant. Merci. Tobi. Merci. Bon mais c'est pas kondi hein. Tobi. Tobi on était beaucoup mettre à côté. Mais celui pour mettre ça Zali. Moi je dois entrer. Moi je dois entrer. Kanga. Bakundi. Musango yango. Oh makila bon bango. Musango yango. Azalaki mpe na fete na ngai wana. Clémentine aya kokufa vraiment. Ben nakanisi bauti olanda video wana esali biso pasi surtout namoni ba maman mingi touché bango na komona ke mwana oyo boti mwana oyo sali ke éduquer akomi na état oyo akomi lelo donc kolisier mais mwana na sima ya ko sacrifier aya collection likolo ya mbongo ba maman ba pesa biso toujours conseil mbongo ememara mutu esika moko te luka mbongo na voie normale tuzo mona ba jeune lebele bazo luka na koteka mai na koluka kota ligablo soko moi te ata eloko mususu activité kaka oyo ko permettre ozwa lipa ke okende ko sacrifier ba parents na o pozwa mbongo ya kisi to mona pe ba effet ba simba ba kisi yango to mona pe à la longue ba conséquences nango tout comme ezaka liboma tout comme pe yo moko liwa tout comme pe ba conséquences eza tellement ebelé na ko senga na ba maman bo continuer toujours na ko lendisa bana wana mina mona eza toujours bana mina mona eza bana ba pasteur ba mona lokwa papa na biso aza pasteur to maman na biso aza musala nzambe que Dieu que masumu wana nzambe aloko papa biso asambelaka masumu ekoela biso te non c'est pas ça. Il faut se conformer aussi à Dieu. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Nous sommes tous les vanité des vanités. To banga nzambe, to tambola pe na ndila bo bangi nzambe. Ba jeune garçon so boyo kaka toli ya ba parents. Et je tiens à dire merci à tous qui nous ont suivis. C'est déjà la fin de notre émission. Je dis merci à la patronne de cette chaîne, à la reine Adélie Nomba, et pourquoi pas à toi Fantasia et à toi Yaréni Abiri. Là, je tiens aussi à dire merci à tous mes fans. Batnion so ba lingaranga, batnion so ba apprécieranga, batnion so ba continuer toujours à écrire en privé pour me solliciter, pour me féliciter, pour me donner des conseils, des critiques, tout ça. Je vous aime beaucoup. Merci. Bye.